Il y a Zafan. Aza fan, aza même pas ayem baraté. An orchestre à jet set te ba ko jo contrat na ina ndenge nini. Ba ko signer na contrat ndenge nini. Biloko wana to tikala ba tikala ko signer to ba tikala pe ko soana papa Hervé. Puis te beta stade de martyr na nto solo la te tilelo. Na finga papa na aza zoba. Soki na ko finga papa na aza zoba. Papa na aza zoba ndenge nini. Azazoba, moi l'année a qui ni musicien ferreté, bah signé que contrat na papa Hervé T, a qui simple fan a banako se playe babanzemba papa Hervé a dû apaiser voiture. On doit repasser voiture, bah signé ni contrat ni eloko mon côté bisonde ba golo à Brazzaville, to sunga moi nana ko mandenga zawana, ngana lobano ngana contribuer na mbongo opo ya Kishasa, bah tia 10 francs. Bambongo ya lia ba edo ya joie pour na papa Hervé. Est-ce ngesi ngaka papa Hervé faut pesa papa Hervé faut piété bateau belé ba songa pour na papa Hervé awa to boya ingratitude les amabe. To boya ingratitude les amabe. So za ngala mokili nzamba ko pambola oti. Azo tia mwana na danger les amabe. Eza vraiment mabe. Il y a bien l'obika vérité bon mon ma bête. Aroloba vérité ndeni tobi bato bazotinda ye wana. Tobi ba je wana. Soka zo ken akena ndenga kimia. Tobi ba je wana bien ndenge zo leka. Soka kota héritier akende. Soka kota fali akende. Kototo okena kele ba signer contrat papa va ebiete. Ayeba ke kaka fan a matisse na podium ba ayembi ba PC voiture ba futi ba douane na ya Brazzaville et yiti na ndako esili. Mais depuis na banda kobeta na stade de martyr, depuis na beta même, depuis na beta na stade de martyr, si le là na mona ta soutien te. Donc atika babilobe la so nzale zo sala a senga kala baba ninga bana ko tambwa tamsa mwana ne wana de toutes les façons ape mwana na été. Aza mwana na été. Mais wana mwana. Aza mwana na été yo yebi été ko leka ngate aza mwana na été. Papa va faire ça qui est dans la voiture. Voiture a été qui est sombelé le pango. Bon, si vous soka kekuna, azaneka engra. Donc vous aka calme. Moto a pêché voiture au té qui est sombelé le pango ko ki rolala na famille na yo. Somba teka voiture a somba le pango. Ndenge a lobby wana teka voiture a somba le pango. Donc attaque kuna ba pied mokili movimba ozaka engra. Donc akende kotoni kota okende aka engra. Pour la moto a teki da peso da premier pas yo wangani. Glody Diasiga, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Là, expliquez binope na lingala pour vous comprendre. Aux un problème, il y a constipation, hémorroïde, prostate, diabète, éjaculation précoce, faiblesse ou impuissance sexuelle. Au salibatan et belé, nous autres mobile et fonctionnel sous malamote, to et les macanango sous la solution est là. Maxi Bien-être. Nous avons des témoignages partout dans le monde. Il y a tout qui va consommer Maxi. Ils ont coûté comme à $35. Vous avez posé en place aux alliés, ne vous inquiétez pas. Beaucoup de gens sur WhatsApp, tout le monde sur WhatsApp, numéro est affiché là, écran na bino plus 243 82 14 68 120. Ils allaient stimulantes, ils allaient pour guérir ma problème aux alliés. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Polo likamba wela kate. Polo bordo pasa la kakwedete. Abidjan DJ. Maison Awatosa. Chez Maman Nicole Malonga. Longonda moi Sinzambe. À Château Rouge.
kozonga bongo te yo kozonga bongo te toye château rouge tosala bakusa omoni awa toana château rouge soko yo kozonga bongo te mposa baproduit ya maa Nicole awa nga nalingi navimbisa navimbisa te eza bachiffon na tie natie chiffon siko nalingi nazala nango naturel na place nake tunisie comme olobe nanga ke pa mama Nicole BBL bapromane eza baproduit eza onde château rouge baloba yango château rouge okitika na métro la libula métro mbala moko awa bakomi wana awa toza namoni yango bazalaka bafana lelo bakomi awa toza awa nyonso kozwa magasin kitoko propre mama Nicole Malonga yeyo. Voilà, vous allez à la maison à Toza chez Nicole Malonga à Toza, comme on dit toujours. Alors, Toza la spécialité sur le produit à Toza. On a grossissement à sein, fesses, mollets et hanches. Là, Toza la cabine juste produit à Toza ou ça la marala bokoko et angoyo ou ya mibali. Oya basi pona kofimbisa nzoto na sima pe liboso oyo ezali ya mibali pona grossissement ya 3e siècle na bandi ko comprendre awa tozali na produit awa toza oyo ezali na laboratoire mundele oyo eza pona papa pona ko vimbisa 3e pied pona ko kolisa ngo pe en même temps oyo eza pona ba mama pona ko kolisa sima pe tolo alors tozali lisusu na ba produit oyo elongolaka ba tampon soki toye malamu tozali na produit oyo ezolukama mokili ba produit sam tozoteka ngo awa tozali na collaboration na production nango ba producteur nango basala yango depuis Corée ezotekama awa na Château Rouge tozali lisusu na albitin utaka Thaïlande pona ba spécialité ya makambo ya lokoso na lenge ya ba tampon ba mama o ba lembi ke tampon elongwaka te tala ba produit na bino oyo esengeli boya koluka oyo bazoluka tous les jours mikolo oyo nyonso bazolela produit oyo ezobongisa bato yango oyo alors tozali lisusu na oyo sili crème oyo elongolaka mpenza batache na elongi somba ya original ngala bino problème ezaki original maman nazotela te papa naza na problème onde naza boye papa na biso azokomisa nga lisusu te baproduit yango oyo ya awa toza mpona force ya mibali alors bamama oyo baza bapapa oyo baza na problème ya hémorroïde éjaculation précoce faiblesse sexuelle baproduit yango oyo nyonso yeyo légende ya bafese légende ya bopikili ya bopapa mama Nicole Malonga akenango Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo yango kala awa toza oya tenango Nicole Malonga nani yango asala masumu te na mokili oyo atombola mosapi biso nyonso tu tozali bato ya masumu yango tozoluka elongi na nzambe eglize ya Ozana efungwami na kati ya Paris non loin ya gare du Nord eglize oyo ezali eglize ya repentance ya kokumisa nzambe eglize ya komba ya bapriere ya autorité mpona kobengana monguna mingi mpona baoyo batambola partout baluka badelivrance babika te boyeba ete na kati ya Ozana bokobika toujours Ozana besoin ya intermédiaire te pona komona papa Moïse chaque dimanche après culte bokobanda koleka ba délivrance po ete bible ezokoloba na biso ete nzoto na biso ezali temple na Yesu awa na Ozana biso kaka Yesu liboso nyonso na sima Ozana besoin délivrance bosa na mokili suka nango okobika bato bakufa misu bakomi komona bato AVC bakomi normal pona ba directive nenga koya na église nenga kokoma na veiller contacter mama Thérèse Matondo bino moko botala ba témoignage na umeli mingi na komela bakisi na lembaki na obaki na tiki nzamba sala mais nzambe ya papa Moïse Makoma asalelinga lelo naza mwasi esengo business ezotambola avec paix bien aimé soki oyoki partout papa Moïse azali luka moyen olanda ye luka moyen ozali kangoli na yo batu bamonaka te bamoni na misu nanga bato batambola te batamboli na misu nanga eza kutu likambo te ke o bayebisinga ngamoko okomona pe nzambo asalelinga aza pe capable kosalela yo okotémoigner pe lokolanga nzamba papa Moïse sikozali je glorifie le nom de Dieu de notre papa Moïse Makoma nanyango azokoloba ete nzamba salaka lisusu te ndenge abandaki kosala na kala awa bato babikaka toujours nzamba za terminus Ozana eza terminus tango bokoya bokobika kaka le 31 août 2025
église na biso efungwami na kati ya Paris ozana na Paris chaque dimanche après culte tozana ba délivrance pe ba suivi ya tout le monde ba koleka délivrance ba problème na bino mokolo wana ekosila ba maladie incurable ekosila tous les problèmes ya bana autiste ekosila le 23 août 2025 tozali na veillée ya délivrance tokobanda na 21h tina 6h biso na bandoki bitumba na bitumba nzambe azalaka toujours elonga boya ebele église na biso efungwami nazozela bino na moto. Chez Djonga, restaurant spécialités africaines à la portée de tous. Un cadre attrayant vous accueille 7 jours sur 7. Au numéro 2, rue François Villon, 94 230, à Cachan, en pleine région parisienne. RRB, station Arcueil-Cachan, pour déguster des mets délicieux. Choix à la carte, ntaba, cabri, brochette, kamundele, ngoulou, madesu, losonapundu, du poisson, du poulet mayo, makayabu, bitekuteku et j'en passe. Rendez-vous chez Djonga. Dans une ambiance musicale, modèle Yambo Cannabiso. Chez Djonga. Venez, venez, vous allez vivre du vrai. Chez Djonga, votre restaurant vous propose de vendre des plats divers à consommer sur place ou à emporter. Oyo Sukana Masolo. Commandez au 09 82 63 82 85, numéro fixe. Ou au 06 35 47 51 81, numéro WhatsApp. Votre restaurant chez Djonga. Ici c'est Paris, 44 boulevard Ney, référence porte de la Chapelle, non loin de la Didas Arena. Restaurant chez Mama Wiva Elengi, Kolia Kitoko, cuisine africaine, cuisine européenne. Olingi olia biloko ya mboka, ondu, malangwa, mboto, lipoke ya ngulu, taba ya kotumba, lipoke ya mpoka, légumes verts, namoteke ya moto. Awakutu masanga ya malili, iratakate. Adresse Eza Semoko, 44 boulevard Ney, non loin de la Didas Arena. Je suis chez Mama Wiva. Je mange, je viens en train d'arriver sur Paris. La qualité fait la différence. Venez découvrir la classe et la différence. Ça c'est la différence. Elengi. Allemagne, États-Unis, Canada, Bruxelles, ma frère Joe, place Eza Moko. Cuisine arabe, cuisine africaine, chez Mama Wiva. Je suis docteur Pichotondele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien Wabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Bissou collagène pour le traitement de taches, tampons. Mathieu Boncher, mesdames et messieurs, face à Julie la Gauloise, c'est une Gauloise ici à Brazzaville. Donc on va parler avec lui par rapport à l'actualité musicale de notre pays. Gaulois Bazana et Sengo parce que Papa Hervé Asombi Mutuka Yasika, Koto Mususu Bakochola, Bakoloba. On va parler ça avec Julie la Gauloise et pourquoi pas Tosolola. Fan club ya Ferregola à la Katsa Brazzaville, Ezo Kende Boni, et Sali Bango Boni par rapport à Mutuka na Bango ya Sika, et puis, et Loro Nini Bazo Senga, na Papa Hervé qui est Ferregola à travers Orchestre na Bango, ba Gauloise, ba Koloba Lelo, parce que Julie la Gauloise, je suis
avec elle. Donc, merci beaucoup. Nabalandignos Bakota Labiso. Et puis à la fin, on va parler dossier Bébé Braza. Bébé Braza, Aza Gaulois. Gaulois plutôt, total qui est dans le stade des martyrs, dans concert et à Ferregola le 24 juin. Bébé Gaulois, Ayembaki, Batma Sepela Guinaye, Ferregola, Baki, cadeau et voiture, Bapé Sana Bébé Gaulois. Est-ce que Ezaki contrat? Est-ce que Ezaki contrat? Est-ce qu'il a signé un contrat dans Ferregola? Est-ce que a signé un pena qu'il faut Ferregola à Kipakaye? Après avoir causé voiture, et qu'il fallait passer l'année, parce que tout le monde bébé Braza, les douane faire appeler ça, est-ce que ça qui sur papier? On va parler ça avec la Gauloise, il y a Moko, il y a Bandeko, il y a Brazzaville, parce que bébé Braza, très bien. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. On est déjà en direct sur Lenga Congo Télévision. Na profité na pesa mbote na JD de Brazzaville, JD, garçon très responsable. Merci beaucoup. Merci à Dr Fidèle, le docteur le plus intello de notre ville de Brazzaville, Dr Fidèle, dans l'hôpital général. Merci pour tout. Merci à mon ami Lixon Okan, Nekoya héritier Okan. Merci pour tout. Et Tobo Sanité Beldani, la belle depuis Point Noir. Merci pour tout, la grande dame Berdani, la belle, et n'a profité. N'a pas ça, merci, n'a millionnaire congolais, il s'appelle Yannick Ekini à Rombox, millionnaire 1, millionnaire 2, millionnaire 3, Libanga en direct de Brazzaville, Moko Longola Biso Soni Nakati ya Changu, Yannick Ekini à Rombox, merci pour tout, Yannick Ekini à respect à Mike Ndembo, Mozuya Passi, Ayebara Passi ya baninga, Mike Ndembo, Motema Malamo yo wapi, et na bosanité, légende ya Djobu, il s'appelle Samuel Tabiala, le DG de Queen et restaurant nakati ya Djobu, na pesio bambote belé, Samuel Tabiala, notre légende. Merci na bandeko nyonso batalaka, Mathieu Bonché, mon ami Gilles Matoka, Congolais noble, Libanga en direct de Brazzaville, Gilles Matoka, Congolais noble, respect beaucoup à Edgar Bukanga, German, depuis Allemagne à Labiso. On va parler ça avec Gilles Lagauloise. Gilles Lagauloise, Bolobani, Mbote Wayo. Mbote, Mathieu Bonché. Santé, ça va? Oui, santé, bien Angola, Nzambe Nzambazo Batela. Voilà, Gilles la Gauloise, Toyambio Lelo, Ozanan, Ozara Gauloise, Leki ya Papa Hervé, Ndeko ya Papa Hervé, Tozanoga fan club, ya Ferrego la main, Nanenge ya Brazzaville. Oui, Nazali fan ya Papa Hervé, ya Nouvelle Alliance 242 de Gola de Congo Brazzaville, Nazaka ka fan, mais Papa Hervé a Djorabiso le roi fan, a Djorabiso Bana, a Djorabiso Baleki, a Djorabiso tout, ba maman, donc Yangwana. Est-ce que Boye Bani pena? Oui, Toye Bani vrai bien. Toye Bani. Voilà, merci beaucoup. Moutoura Sikeye, il y a Papa Hervé, Bino à la Brazza, la Mouni Bozo fêté, Marambe Bele, ça est Bino Bon. Ne bisayo voiture à Papa Hervé, et puis c'est Sengo Moko, Bagola Banango ya Osaranati, ça ya sika na chassé, donc, et qui dit déjà bon voyage. Déjà ya kala. On a ka ba politique ndenge zalaka ba ka ko toye ndenge zalaka za sika ya dana bon vende na lo ba bo DG ko tikuna ba golo ebele bana bon voix kuna to ko sepela na ngo siko fête na biso za dimanche ba golo ebele boya kana bon voix to ko sepela voiture na biso sika yi ya sika na chassé omoni yango na mona yango depuis ezaki na nino depuis ezaki na ka vieux zo kota na mona yango voilà oui Tolobani Papa Hervé Zolanda neka fali pour fali mutayaka nango. Papa Hervé abana ko somba nani ba voiture avant fali a somba. A Hollande nani. Papa Hervé abanda ko somba ba voiture avant fali a somba voiture. Siko a Hollande nani. Parce qu'il fallait qu'il na Rolls na Hollande. Donc fallait monter somba ba voiture toi mokili donc et so monter sombi voiture comme ka balandi te ya bisa ngwana na sika na chasser ya sika ya kala ya sika ba dollar ekoti kuna ba manga balopango na Kinshasa na Brazzaville ekoti kuna sika bonne santé à Bagolo à Brazzaville.
Santa bagolo à Brazzaville bazana bango bien nzamba zo batela biso toza vraiment bien. Vraiment bien. Moral ça va. Tous a même moral à tous les golas du monde, toi ka moral. Kabwaneza te batabat na kwa na bango, ba okuna ya potopoto to ya wenze batabat na kwa na bango, to bo moko eza pena na Brazzaville pour na bagolo. Biso tozana bokabwanité. Tozana Brazzaville à mon cœur, surtout kabwani li susu et ça la bien te papa li alpesa da message tous les golas tozala uni. Donc tozana bo moko, tozana ba boyeboyete, tozaka bo moko. Biso tout olanda, tokumisela tokumisaka moto moko leader na biso papa Hervé Ferregola le padre Jésus de Nyons. Donc tozana bo kabwanité, tozaka bo moko. Voilà. Julie la Gauloise aux Arana Brazzaville. Aux Arana ba fan club ya Ferregola ya Brazzaville, boza belé. O batala rabiso na musika toti kotala image ya bébé de Brazza, j'espère que est très bien. Oui, na yebié aza mwana na biso na yebié très bien. Voilà, toti kotala na émission ya Martin Engi double vitesse à fusée ndeka biso ba benga rabiso ovandi boye ba bengio na téléphone balobi non ya ko sala émission ndeko nanga ke a sala émission na ye. Oyo nyonso bébé Brazza a lobby Julie la Gauloise. Eza ya solo to eza ya lukuta parce que bino bozara na Brazzaville awa. Bon, d'abord boyebi bébé Brazza ndeni. Toyebi abanai ko yemba banzembo papa Hervé ayemba banzembo. Ano yemba banzembo zo leka leka. Tozwaye to kotisa na kati ya groupe na biso ya bagoloa. To kotisa na kati ya groupe na biso ayemba ka tozo sepe moi na zo yemba moi to ke moi place pe moi na zo yemba moi tozo kabola e moi ba 100 francs ba 200 et bana ko sala e azala. Parce que pendant que le leader na biso azo yemba banzembo papa Hervé moto tout son ayoki ayemi nzembo papa Hervé ando ko sepela na ye. Voilà. Donc ya ngwana na yebaki to yebaki po na bongo. Après to et ça qui ndenge ni bakutana na papa Hervé to ndenge ni na katsa azwa mutuka. Bon, wana tozala ki na concert ya le 23 le 20 et le 24 le 24 juin 2023 na Kinshasa. Tu as organisé que tu as la cotisation, tu as la cotisation, tu as na kin kuna, tu as na kin, ne papa on va sala qui moi nino moi balobani. Et à qui concours ou à gagner à du voiture. En tout cas, papa avait battu les kaka ba yembaraté ka bébé de Brazza mota yembaka. Papa avait mon que moto yembi, bébé na so yembi pe a CP lisipe, allez, y on appelle ça qui voiture. Y on appelle ça qui voiture. Après ça, que a gagné aya kalonte parce que bato ba mataki ko sa concours na ba quitté quand ndenge ayemba ki vita imana ayemi mwana regarde moi je son na beau santé regarde moi peut-être ya mwana papa Hervé a tout le peu bagolo ayembi bien bagolo comme papa yo ka biso bagolo ayoki amol pa moi na moke ali a PC voiture yango yara ki Brazzaville voiture qui Brazzaville meto solanan après qu'on soit voiture est-ce qu'il va signer un contrat on a fait rigola faut zoyer soin faut zoyer un orchestre faut zalarana ye nenge bakutana kinde apesa imutuka ya zafan Azafan, aza même pas balobani ayembaraté. Un orchestre jet set ba ko jo contrat na ina ndenge nini. Ba ko signer na contrat ndenge nini. Biloko wana to tikala batikala ko signer to batikala pe ko soana papa Hervé. Basolo na papa Hervé ka tango bazo kende na tongo na tato zozonga Brazzaville moi mkeo baki nango ba pesa ke na maboko. Yango na to se traverser que to zonga ki Brazzaville. Ba signer que contrat na ba signer contrat ndenge ni ayembaraté na orchestre papa Hervé et leur mort te ba signer contrat na ndeni. Mais totali à lobby qui est tant isolé kaye papa na ya leli quand même à leli même à lobby moi na bozo l'excella état 3 ans banda à l'écart na concours bo ki paquet souté papa Hervé pesa ke sur le côté soka bengi ferré ayambara été par rapport à wana ils ont bande ko belé ba goloa ya partout et déranger bango mais bino bozarana bébé Brazza message ne koyebisa vraiment soki na ofinga papa na azazoba soki na ofinga papa na azazoba papa na azazoba ndenge nini azazoba mwana ne aki ni musicien ferreté ba signé que contrat na papa Hervé té aki simple fan abana ko sepela yemba banzemba papa Hervé a dû apprécier voiture on doit repérer voiture ba signé ni contrat ni eloko moko te biso nde ba golo à Brazzaville to sunga mwana na ko mandenga zawana ngana lobano ngana contribuer na mbongo opo ya Kinshasa ba tata 10 francs.
bambongo ya lia ba edo ya joie pour na papa Hervé. Est-ce ngesi ngaka papa Hervé faut pesa ye? Papa Hervé faut piété bateau belé ba songa répondre à papa Hervé awa to boya ingratitude les amabe. Ah? To boya ingratitude les amabe. So za ngala mokili nzamba ko pamboloti. Nzamba ko pamboloti azo tia mwana na danger eza mabe. Eza vraiment mabe. Il y a bien l'obika vérité, bon mon aime abété. Aroloba vérité ndeni tobi bato bazotinda ye wana. Tobi baje wana. Soka zo ken akena ndenga kimia. Tobi baje wana bien ndenge zo leka. Soka zo kenda sinani contrat na papa Hervé te. Ba doit décharge mon côté na papa Hervé. Donc atika komba papa Hervé na ba réseaux sociaux. Bon ça ameno calme vraiment parce que papa Hervé a payé ça qui est de la voiture. Voiture a teke sombele lo pango. Bon siko soka kekuna. Aza neka engra. Donc bon ça ka calme. Moto a payé sur voiture au teke sombi lo pango ko ki ko lala na famille na yo. Donc somba teka voiture a somba lo pango. Ndenge alobi wana teka voiture a somba lo pango. Donc atake kuna ba pied mokil movimba ozaka engra. Donc akende kotoni kota okende akaka engra. Pona moto ateke da peso da premier pas. Yo wangani. Yango la loba ke nzala ya 20 ya journée moko bossa bolamo ba salon à 20 ans. Joyeux anniversaire à Garçon Plaisir, une année de plus, ça se fête, on dirait de Mathieu Bodi. Sora qui kota héritier à Kende, Sora qui kota fali à Kende, Kototo qui n'a Kende, bah signer contrat papa va ébiéter, à Ebakeka Raza fan, à Matisse na podium, bah à Yembi, bah PC voiture, bah fouti bah douane na ya Brazzaville et yiti nanda ko esili. Pour la bagolo nyonso eswa ki bango message nyoko yebisa bango parce que vraie information toujours pas na yo. Mesdames et messieurs, je vous signale, on est ici à Brazzaville. Bébé de Brazza azana Brazzaville, ndeko nanga Julie la Gauloise azana Brazzaville. Si y a un message dans le bagolo nyonso etungisi bango komona ke Ferrego a signé un contrat avec un enfant mais a réalisé un côté selon va dire il y a bébé Brazza et là on y yokoloba. Ngai na kolobaka papa na tika ki monjo azo sala wana eza ki monjo asenga na ndenga kimia soka ke côté héritier akene na ndenga kimia atika komba papa Hervé ba signer contrat na papa Hervé te na ko répondre yeti na moni ndenga alobi me abe papa Hervé ba benga ya papa Hervé obligé ya m'appelle lete papa Hervé ebieta papa Hervé yebet atika ko laksa mwana nzela mabe wana eza mabe na mokili so moto asungi apio ta mapa apio même ate loko pour aider soko mona ko kota mwana on te fallait ateka ngo et aider ata mwana makamba ko sala ba signer contrat na papa Hervé 3 ans 4 5 ans wana ce que lobini atika ki monjo azo sala ba ndeko na biso wana to ya lokuta eza lokuta o yazo lobeza lokuta pour abatikala ko sona papa Hervé te alaksaka ce document o ba signer contrat na papa Hervé point barre. Voilà, mesdames et messieurs, c'est Julie la Gauloise. Mais quand à l'émission, on a regardé l'émission, tout le monde émission, Papa Naena Souka, quand même, Andima qui fait rigola, à l'OBP, que Mbongo ya Zoa, ya mutu kasombela ngope lupango asomba mabele, mais ce qu'on va te belé, va traiter fait rigola mabe. Ba traité fait rigola ndenge nini mwana ya oyambaka ete bo solola kate est-ce que batela ye ba main noire te pour kutana papa Hervé te likaba main noire wana mwana na mwana moke na papa Hervé kindoko tena ni main noire e balana ni nde na bato bazo lobake papa Hervé za mabesi basinyaka contrat ya yembaka na jet set ta batikola na makambo wana ezaki monjo papa na lukasa soka azo luka kende kota wata motakangi ete akende kota wata atika komba papa Hervé ngana iko répondre ete ngolo bakaka atika komba papa Hervé faire gola moninga na ete atika komba papa Hervé parce que biso toza na Brazzaville là soka linga sala guerre asala na ba héritier na ba fali bato bazo tinda bango atika komba papa Hervé akende na kimia biso to signer nino de isope contrat na été donc atika babilobe la so nzale zo sala a senga kana baba ninga bana ko tambwa tamusa mwana ne wana de toutes les façons ape mwana na été aza mwana na été oh mais wala mwana aza mwana na été yo yebi été koleka ngate aza mwana na été aza mwana na été aza mwana ya bébé de Brazza benge noko Agnès na ye a mwana na été papa na été bota e wapi na quel hôpital mwana été donc atika bilobe la donc na nyoso bazo sala wana za mwana na ete aza mwana na ete aza mwana na yete aza noko na ye
atika bilobela soki nzala ezosala ye atambola nde tondo pesa bango ba 200 ba 300 alias sui atika komba papa Hervé jet set eyebi mwana wana te bébé de Brazza te eyebi te Kabela qui est 40 ans que fa Kabola qui bon na lobano e Kabola qui pour na politique à Brazzaville na RDC esili pour na roga bana ko beta awa na Brazza pour na ba elakisa ki bolingo papa Hervé azana ngo Brazzaville na RDC aka mboka moko ba pesa ke pour ba tika ba contribution votre kalsa kin to bundaka na beach balinga biso to traverser to ke kin te ba téléphone elela tembe papa Hervé benga yango biso to kalsa to kena mobondo na kin donc o lenga na lobaka yangwana as continuer ko senga bambango ndenga zo senga soka ke côté héritier kele akamona na komba papa Hervé pas to imagine mais pas que pas héritier te yenda yembi banzembo ya Totorino héritier motona tembe héritier pas bengi ete ayebi yepete parce que ko yemba banzembo héritier ngala moni otanga kaka pardon papa héritier mais soki message eza pour na papa na ya otala yo na kolelo ya leli apesi batu mawana ndaku mwana nanga 3 ans boy message ni royebisa ya otala yo boyebani très bien atika kaka ki monjo azo sala wana dela peut-être amona la chiba lunette amona nga bien atika kaka ba ki monjo azo sala wana atika ngo atiko bebisa mwana na mwana moke ao bebisa vina yi en plus pas mwana mwasi moto to akosunga la balabala oyebi ete donc gardez mwana na yo nièce na yo gardez ezani nyango na bato bazotino bato na libulu bazo tio vraiment na libulu gardez nièce na bomba ya mwana na ote mama na maloba te donc bobo ça on m'a dit nzala jour moko bobo ça na bolamu à 20 ans nzala jour moko bobo ça na bolamu à 20 ans nzala jour moko bobo ça na bolamu à 20 ans Laxini na lobi boy ya lisezeti na ko kabola lelo yo boyinga obosa bolamu na sala pendant 20 ans na jour moko na nzala donc nzala jour moko bosa bolamu à 20 ans on a yo babimbe ngra pas faire et tout bazana raison poto 6 basina content na papa Hervé babima bengra babima banani bande bazoba zande bazoba basina content na papa Hervé bazala bengra bazala banani bande bazoba parce que biso ba golo à Brazzaville soto lobby likambe simba bakenda kin papa amati na podium grâce na biso mbongo na biso motoki nanga on a codiza na pia po ya Kinshasa donc to boy wana amwana na biso to ko livrer bongo te to boy nde atika ka komba papa ngala na bana basi na ko bimati na finga mwana wana amwana mokeme na zo telemela kaka noko na ye atika mwana wana vanda soko ke côté héritier akina ninga kimia ala che komba faire moninga papa na été moninga maman na été moninga famille na bangote donc ala che ka komba faire ici. Merci beaucoup mesdames et messieurs, on est presque à la fin. Donc merci na balandi nyonso batali biso toyoka ki message oyebima ki na munoko ya bébé Brazza mais lelo tolingaki toyamba pe Gauloise moko ya Brazzaville toyeba vraie information est-ce que Ferregola a signé un contrat na bébé Brazza toyoki que non bébé Brazza azaka fan club ne ba fan tout bazalaka concours ya ki le roi ba monaki bébé Brazza yembaki en tant que mwana ya mukie nde bazui ba pesa ki mutuka ko pesa mutuka lisese mo pesa mia ke mutaboyi mutu oya yeda pendant 20 ans pour nzala jour moko à quoi sert les loyo mutasalis yo au manquer respect soit au boyer pour na makamoro boy est-ce que tu continuer à boyer na musique à Congo nous on est là seulement avec nos micros ba inviter nde balobaka na yambi kinoate na yambi mutu ya Kinshasa te congolais te to congolais mais j'ai reçu pour vous moi na ya Brazzaville nde tozomona awa avandaka na Brazzaville azape Gauloise ya makila ayebi très bien bébé de Brazza ayebi très bien papa na ye oncle na ye et puis bandeko na ye nyonso donc nyonso oyo bébé Brazza alobaki pona Ferregola eza ya solo to ya lukuta vrai ou faux mensonge eza lukuta elle ment azokosa tosisi na biso message à ce qu'on a balani nyonso batali
Message à Souka, na le bagaka. Dimanche, bobondo toujours, na bon voir, toujours to célébrer voiture, na biso kafu kafe koti na Kinshasa. Donc, to zara wane belé. Message na la pierre bagolo tout. Ba mbote na bino papa Hervé Kazola na biso bon après-midi na yo. Na pimbote na ngai, na groupe na tout, to zara na kati Nouvelle Alliance, kuna bwaki ambassadeur Jean-Thomas Kasaka sa maman Esther Loma, wala maman na biso bagoloa. Na nouveau monde na boaki Chief Mark maman Jacques na boaki bango ba gros bisous na bango na boaki pe oyanga bandeko ma fille Mela la Diewi toujours avec bébé Ruth Rose et maman Leka bana talaka kande na linga bino ba bisous toujours mingi olobati. Voilà, Minga Rolobezate, mesdames et messieurs, on est presque à la fin. Merci à le président de tous les Gaulois, Patou Ferré, merci pour tout. Notre président Patou Ferré, merci pour tout. Et Nabo Sanité, JD Nakata Brazzaville, docteur Fidèle, Beldani la plus belle fille des Points Noirs, Beldani, Napesho Bambote Belé, la patrona. Et respect à Axel Toya, les jeunes millionnaires. Merci à Francis Manvipi. Merci à Fondation Etike. Joli Ilunga, Libanga direct de Brazzaville. Joli Ilunga, Oyabiso, Trésor Mouchi. Fondation Mouchi. Nabo Sanité, Hakim Saloumou, l'Enemar congolais. Merci pour tout. On se retrouve la semaine prochaine. Toujours avec votre émission. PC la plus. Et pourquoi pas. Topé Sambote na Patou Ferré, président Patou Ferré, na vice Roland Ibarala Momo Karel, on a ba Gaulois Nouvelle Alliance 240. Patou Ferré à Aigle Jaune. Maman Silia Aigle Jaune, motema na président Patou moto atika business na défaut Roland Bongo, Mobondo Djogo, ouais biso Kajer le Gaulois. CCV na biso bino tout bambote na ba on atteint ba komona ba komote ba gros bisous na bino ba Nouvelle Alliance bisous. Merci beaucoup, on se retrouve la semaine prochaine mesdames et messieurs. Merci beaucoup à Eric Moukweso Maison Ephraim. Maison Ephraim mon côté balobi très nécessaire Maison Ephraim maison aider ba congolais na ba congolaises quartier en face à Planète J, commerce Tozali et pourquoi pas Willery en face à Pain Victoire. Maison Eric Moukweso très fort. Maison Ephraim avec Eric Moukweso. Il y a Odilom Ampouya, il y a Jordi Samba, il y a Bienvenue Vangasele. Et pourquoi pas, on dit merci à Martin Engi, mon ami. Déjà, j'ai dit joyeux anniversaire d'avance à Martin Engi. Double vitesse à fusion, on va fêter le samedi en direct de Brazzaville. Soki ba bengi yote, tous invitation te koyate. Parce que fête à boué. On se retrouve la semaine prochaine. Bye.